Personnalité. Bonjour Bandeko Balandi à la personnalité TV, selon leur Oyo, beaucoup vraiment la personnalité TV et l'ongona votre humble servante Vinicienne Timba, femme noire, femme africaine, Karandenge Tobe Tarnabuno, ma solo et ma pangu Nabike Boza ebele Boza ebele, Tozo Koba toujours Kola Kisabino, ma pangu Oyo vraiment, Boza Nengo besoin na katan passe toujours en tout cas Nabike, Boza jamais décis pour Bozo Zwabilo Koya ebele na canal ya la personnalité TV ya ngwana na pesi bambote ebele na ambisi bazabakane mo général John Kimbambu badiva Westwood maboko bank ya Givwa manakati ya London City Arlette Matoko liswa nzambe en tout cas bambote ya trop na bosani pete bongo mère boss mama Doris Lema fumu na gaz mwasa motema malamu en tout cas ya bino ya ngwana la personnalité TV esi bandi mbokelengi tozo Koba toujours mbokeleng en tout cas tolingarango bongo kandenge zalaka vraiment tozo koba toujours na kati mpasa pona kolakisa bino biloko na bino ya kitoko o tolobarake na la personnalité TV jamais bozala desi po bozwa kaka biloko ya kitoko en tout cas siko na telemi toza vraiment na avenue ya munene esika wapi mutu ke kokomelo ti na porte ya lopango na yo ebongo na likolo na biso toza déjà na éclairage public o ezopela en tout cas lopango oyo eza esika oyo molili ezate éclairage na éclairage car ndene ya sarabino na kati ya la personnalité éclairage esi epeli en tout cas AP baza bongo na éclairage public odia ezali kopela ba voisin peu baza toujours ndeka na yebi sarabino na kati ya la personnalité TV na pasa ezamboka te ba voisin bazali bazo tonga yum tozo lala na pongi en tout cas réveille-toi c'est le temps tozo kota déjà tozo kota pour la collection bino et le pango oyo bozo mona déjà awa eza bongo le pango oyo bazali bongo koteka bazo teka eza le pango moko vraiment nga moyena lobezate mama na biso mama social aza déjà na biso awa azo betela biso masolo mapangu mama lopango ezo mesurer combien de mètres sur combien 12 mètres sur 24 12 mètres sur 24 et bandi wapi mama atelema ala kisa esika lopango ezali esika mira ba voisin ezali esika mama telemi ezesika ebandi mama zotambola pona kolakisa bino esika lopango esuki wana eza esika lopango esuki na ngambu nango ba voisin pe bazotonga déjà mama azokoba azotambola lakisa biso pe largeur na yango azotambola déjà mama sikoyo bazotambola pona kolakisa biso lopango bati yango combien bati yango $30,000 à discuter. Bati 30,000 à discuter bongo prix final na bino bozo suka combien 25,000 bazuimbongo $25,000 bazuimbongo 25,000 bazuimbongo bon so balanza biso ya la personnalité baye na 22,000 est-ce que ba kozwa to ba kozwa tende ka tozoloba au moins 24 bakozwa Mama tozo beta masolo yondo ebi lopango penza kitoko makasi koleka biso batu toza awa toza na ndaku na sima na biso ezokende na ndaku ezokende na ndaku ndaku yango eza na combien de chambres na kati eza na 3 chambres salon cuisine na toilette douche na kati en tout cas ndenge toyebisaka na bino so bomoni tokoti na kati te c'est que bato bazali moi tokota na kati eza te esalaka penza kitoko mingi te tozotambola tolakisa bino sima ya ndaku ndenge ezali wana eza liboso vraiment ya ndaku tozotambola déjà tozotambola mpona kolakisa bino esika lopango na biso largeur na yango et suki tozo tambola bon mama siko beta masolo awa tokomi côté ni eza na wese ya dal bon na mabulu nango esi batimola
Bon, na moi couloir ezali na simakuna ya côté ka na voisin. Okoko tonga pe wese so modèle no sepeli modèle na okoko tonga wese. Okoko tonga pe na suka kuna otongi na ndenge yo sepeli. Mais bango si batonga déjà batimo déjà mabulu na bango na wese na bango baza nango. Et bongo likambo tali mai koto yo malgré tout moni déjà éclairage public likambo tali mai koto ezandenge. Bon likambo mai to na problème to quartier mo besoin na mai kaka moko ba mindele basala biso. Ezali kaka mai ezo uta likolo zo kitela c'est so lingi yo moko OK au futi mbongo na bureau batieli o pompe na yo mais na mikolo o so sa musala nano ti nano tie pompe na ote okoyo ko futa mbongo na mama batokeli o mai na bidon bazo somba 100 francs 50 francs c'est de pas ka no sala musala na yo na kata lopango mais pompe ya mai ezali na kata balabala batio ya mai eleki okoyo futi mbongo na yo na bureau batieli o mai na yo. Tout ça n'a pas sa maïté, pas sa courate, pas sa commis qui toque au macas. Maï, ezali, courant, en oiseau pela. Il y a carte, ezali, est la canapé, d'autres comme on a vu ce qui toque au macas. On a profiter boya. Pour à la longue, ils ont comme cher. Pour courant qui toque aussi peli à carte. Voisin baza déjà wana eza ba voisin bazotonga déjà mama kande tozoloba moi toli mokie pona bande kona biso o baza libanda ya mboka o bazolanda vraiment na kati la personnalité TV na makambo etali mapango po babibino nde ba commissionnaire bozo betisa masolo na kati mpasa bon toli na kopesa na bana baya ebele Baya ebele prigno sezali prigno so oyo za nango yaka nango ko silisa ngo kuna te ko nyoso yo zui kita nango na terrain ozozo mabele otongi quand même chambre salo tiki na OK ko saba ambiance na yo mais so loni o nyoso olingi si batongi ezali mabele ya pamba ezali ba prigno so ezali ko banda na seti likolo ba priya kitoko. Ok, en tout cas, nebi ke bozala jamais déçu pour na kati la personnalité jamais bozala déçu le pango yango yo otolakisi bino tozo koba toujours ko benga bino tozo koba toujours ko lamusa bino bolamuka vraiment na pongi bokoba koya toza na besoin botika bilembo vraiment na kati ya Kinshasa en tout cas R dossier ezandembo kana bino toza vraiment na bosenga na bino wana ezali balabala ya munene obozo mona bazali ko bendela bino et puis ingénieur Metitima zo bendela bino en tout cas bozala jamais déçu vraiment na kati la personnalité en tout cas biloko kitoko ezokoba toujours na kati la personnalité pona bino bato bozali banda tout cas tozo benga bino bolongola ba parents na vie ya ko futela bozela bango bisika o bakozala vraiment à l'aise pona bango pe basala o ezali ya bango vie. Tozo koba toujours na kati mpasa en tout cas mbokelengi mbokezo koba kozalelengi tina ti elongo na femme noire femme africaine Vinician Timba pièce contre pièce moi c'est mwindo en tout cas tozo koba toujours ko sala mosala quand to bisara bino biso tozara déjà na ba commissionnaire mama commissionnaire telema de Jessica Lopango ezali o lakisa bande ko balandi na biso mama telema déjà. Et maman sociale yokotaka déjà poto betaka déjà ma solo penza ya lopango et wana ezesike bandi en tout cas poto ya courant eza déjà courant ezali éclairage public pe eza déjà liboso to bandi directement ko beta mapango maman lopango na biso ezo mesurer combien de mètres 12 mètres sur 25 12 mètres sur 25 en tout cas tozobeta masolo mama yondo ebi lopango malamu vraiment koleka toza pe nanda kuliboso lopango zoteka mananda ku ezoteka mananda ku wana eza ja courant o bomoni bazoli bino lopango ezoteka mananda ku ndaku oyo eza na combien de chambres na kati 5 chambres cuisine douche na kati comme toilette na kati. Tout bête directement masolo mbongo quand on tozo bambo keleng masolo mbongo ba beta ngo combien $40,000 à discuter. $40,000 à discuter en tout cas maman mbokelengi bazo suka nango combien pour bande ko balanza la personnalité TV bongo balingaka prix final ezo suka na combien pour bon pe baloba mwa mukyo bazana 32,000 bazwi mbongo 32,000 bazwi mbongo so baye na 30,000
Bo solo la te. Masolo ekosala makitoko. En tout cas, quand tu es bino nyonso ezalaka lisolo, nyonso ezalaka lisolo, nyonso ezali lisolo tozo tambola sikoyo pona kolakisa bino esika lopango na biso e bandi. Mama telema déjà na koyona olakisa tozo mona ja na ngambu pe ba voisin bazali wana esika mama telemi esika lopango e bandi tozo tambola na mama. Tozo tambola 5 mètres. 5 mètres longueur, largeur, ils en a 12 mètres. Oui, ils ont déjà ba clôture menda ko za munene makasi. OK. Ezui lokola ezana wese adai. Toko maintenant tina suka. Suka nango ezana tunnel. Ezui tunnel la suka. Bana tunnel beaucoup. Oui, awa ezali tunnel oyo e bimisi lopango na porte mosusu ya sima. Largeur ezana 12 mètres. En tout cas tozo tambola pour lakisa bino esika esukeli tomoni que ba voisin baza déjà ba voisin bazali awa esika esukeli donc eko dépendre na yo soki po moni ko bando bimela na ndenga tunnel kaka yo soki po moni ko bimela na ndenge ya veni ya munene wana ezo dépendre kaka na yo. En tout cas lopango eza en emplacement ya kitoko mama to beta no masolo e bongo sikoyo lopango oyo c'est que na yebi que za ba problème te ça na problème te kolo nango yemoko nda azoteka azana posa mbongo bon na mboka na biso pasa oyo ezana batu mingi basoma ba parcelle asombi abomi mbongo na ye mukola komona kazana posa zo mbongo na sa makamu na ye atiango na vente a retirer mbongo na ye eza bomi basoma mibale basoma misatu baboma mbongo na bango na mabele eza bongo yemoko pasa ba parcelle na ye oyo ezali komoko kaza asombaki abomi mbongo na ye na mabele oyo ke mabele botaka asombi yango na mbula nini atongi ezobota yo kokosomba lelo na prix moko ya moke mais jour oteka yango na mbongo moko osepeli okamwe mabele ebotaka lokola nguba sokoloni moko ebimi ebele. En tout cas tomoni wana ba voisin baza déjà na venia munene kuna bisika tozalaki ezaki bongo na tunnel la venia munene yango oyo bozali komona en tout cas awa toza liboso ya lopango na biso kande tozoloba mutuka e kokota na titi na kati kaka ya lopango na yo. En tout cas oza jamais décès eza ba parcelle oyo eza na ba problème te ba voisin bazali nde nazo semno pasa eza village te. En tout cas tozo benga bino bandeko ba diaspora boya ko sisa bidimbu na kati mboka na bino Congo botalaka Congo eza mboka elengi po tolingaka yango kaka ndenge ezaleli. En tout cas mboka na biso atosa na kanda okoseka yango tozo benga bino boko bakoya bozala jamais décis na kati la personnalité TV bosala kaka ndenge tosala ka bobenga biso toza na pona bino tokotambola tina ti pona bino. Ah oui, ça continue toujours na kati la personnalité TV ndenge to bisara bino tozo tambola tina ti tozo koba toujours kolakisa bino biloko na bino ya kitoko toujours na kati ya mpasa kande to bisara bino to kampasa bazo tonga yo mto lali la muka na pongi yaka tozo sano maboko ya kufungwa esiko bomona telemi eza avenue ya munene na ngambu nanga eza na parcelle o bazo teka wana toza déjà libanda en tout cas toza na avenue munene kande to bisara bino okozwa mutuka na yo sokoza mutuka okokota nango ti na kati vraiment ya lopango na yo kaka ndenge yo moko okolingela wana tozo kota déjà na kati pona kotala wezali lopango na bino kande to bisara bino taba bateka ke na sakite to bandara libanda pe to kota na kati tozo kota déjà pona ko beta masolo na commissionneur toza déjà na kati ya parcelle na bino obozomona ya kitoko eza lopango oyo bazoteka kande na bisara bino totambola biso moko te totambola toujours na ba commissionnaire mama yaka déjà okota mama social okota obeta na biso masolo ya lopango oyo bandeko balanza la personnalité bazomona lopango oyo ezo mesurer combien de mètres? Ezali 10 mètres sur 20.
eza na chambre salon na kati bien clôturé pompe ya mai na kati ya lopango. En tout cas, awa pompe ya mai babi eza na kati ya lopango ndenge bozomona déjà placement na yango mama lopango bati yango combien? Bati yango $15,000 à discuter américain. Bati yango $15,000 à discuter. Bozo suka nango combien? Tozo suka na 13 ou 12,500. Alors bandeko balanza la personnalité balingara bazwa ba précision balingara père moto lobela bango eboso babi ke baya na 11,000 masole ko beta mandenge. Mwe ba 12 toko beta masolo. Ok, kaka ndenge babi sibino mama toza déjà liboso ya ndaku ngo eza na combien de chambres na kati? Eza na chambre salon ya minene. Salon minene, chambre pe minene. Car ndenge toyebisaka na bino soki bomoni tokoti na kati te c'est que bato bazofanda na ezaka vraiment kitoko mingi te bandeko bazaja na kati bino bozolakisa kati na bango tozomona ke ba voisin ici bazotonga déjà car ndenge toyebisaka bino na kati la personnalité passe en tout cas ezotonga mais ezokoba toujours kotongama tozotambola pour komona sima ya lopango na biso oyo bazali bongo koteka toujours toza na ba maman na biso ya commissionnaire ba maman commissionnaire toujours tambola na bango. En tout cas awa toza déjà na sima ya ndako na biso toza liboso te toza na sima eza ndako o batongi vraiment na katikati espace eza munene eza sima ndako okoki kotonga na yo pe lisusu ndako mosusu te locataire okoki pe kotonga toilette na mosusu kaka ndenge yo moko okolingela penza en tout cas toza toujours et bongo mama awa courant na mai eza ndenge nyo beta masona bandeko courant kitoko pompe ku déjà dia na kati ya lopango bazomela déjà mai courant pe ya kitoko makasi. Ok, en tout cas, le pango est un problème. Te po biso to linga koleksa, ba le pango est un problème te. Bande ko balandina biso vraiment balinga ba parcelle ou est un problème te, est un ndenge nini ko. Ah, ya kimia makasi, maya malili penza kande poto yango ezalaka. Maya malili kitoko makasi. Ovande otongi ti oboti na bakoko batika na bakoko lolo. En tout cas, tolini bozo pesa na bandeko na biso bazali banda mboka oyo basombi nanu mapango te bazo ko bananu kolala pongi mama moi toli muki tant que maman ozo pesa vraiment nini na bandeko na biso balanza la personnalité na so pesa bana ngai liboso mbote na bango baye bakende ki me bakozonga yo tiki mama na tata yeba tata na mama zana kata mboka ya ko sa ata moloka bien mama sepela papa sepela baya ko somba baya batonga prinyo sezali modeli nyoso bali ko tonga lingi étage kaka ye modeli no salingi baya ko somba baya ebele batika na bilembo na kata Congo za mboka na bango baya baya na sepeli mingi na mama pona toli ya pesi na bino bandeko balanzi ya la personnalité TV o bolingaka vraiment la personnalité TV tozo koba toujours ko benga bino tozo koba toujours ko la musabino na premier chant du coq en tout cas bola muka bino batbozola la pongi bola muka déjà boya ebele boya ko vesture na kati ya mboka na bino Congo. Merci Nabio Nyoso bozalaki wana vraiment pour kolanda la personnalité TV et l'on votre humble servante Vinicia Simba femme noire femme africaine na pièce contre pièce toujours na masola lopango tozoko bati na ti en tout cas tozoko bakobenga bino boya ko 6 bidimbu na kati ya RD Congo car nde tozo ba mbokelengi tolingaka ngo bongo po awa atoza na kanda en tout cas na Congo na biso okoseke surtout na Kinshasa na bambouteillage na nyonso koseka kaka en tout cas na pesi ba merci à trop na batu nyonso bazaki ona pona kolanda la personnalité TV na wetali mapangu na kati ya mpasa sans oublier MBC bazabakana ba Diva Westwood maboko bank ya Givwa na kati ya London City sans oublier Arlette Matoko Liswa Nzambe en tout cas bambote ya trop et bongo mama Doris le mama Samote mama la mufumu na gaz en tout cas bambote ya ebele na pesi pe bongo merci na metiti mawazala ki wana pona kozwa bino bilili ya kitoko bongo pona ninte na ba commissionnaire na biso bazala ki lelo en tout cas ba merci ya trop na bino nyonso ngana bino
tozo koba kaka ndenge nayebisaka bino tokotambola ti na ti mboka elengi. En tout cas bozala jamais déçu, tokokoba toujours kotambola mpona kolakisa bino biloko ya kitoko eza na kati ya Kinshasa. Nga na bino tokokoba komona na tanke Nzambe azobatela po éclairage esi engengi na kati ya La Personnalité TV. Bye.